Via muteza compliqué au finga mimika beya obanda kola na o ya peno bimisa ba français nyoso tanga yo de mer yo obimisa ba français nyoso o yo tangela okitise lango mimika bongo kefi moka banda kola na chantier mais lelo fi ya chantier akoma ndaka kitoko amatavia kenda poto bino bosakana na nzambe do bino ti boya ko finga batu botala simate ke nzamba zalaka botala ngote mais belle lobaka loko te belle tikala ko réagir te lelo so mimika bongo bakabona belle za pona demer na époque on a banda ko sala na belar soka ya finga na fin du mois ba bimisi bongo ba pesier eloka bongo soka sala mapasila mokile ko tumba mokile ko zika nyoso o sala mana ndela sila ezala normal Gomez a ya finga si la manka si la ba respect. Tout le monde a un anniversaire à Gomez ba un sous le ba entourage ba c'est les gâteaux anniversaire. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'air to kokota un banda kunabino, ça dépend de l'air boko yambela. La votre juste mania malika maman et bajimo paradis bana suka nzambe. Merci à tous mes abonnés. Merci na bino nyoso bozaka toujours wana pour na kolanda ba émission. Merci na bino tout bozaka wana pour na ko soutenir biso financièrement, physiquement, moralement, spirituellement. Nzambe a continuer kopambola bino, Nzambe a continuer kopambola. Batunia sobozaka toujours scotché pour na kolanda ba émission, bo partager ka bo laikaka. En tout cas, merci na bino nyoso to lobaka sans biso, mobulu sans bino pe mobulu musala o tout ça rapport na bino batoyo, bo sepelera na biso o bo landa biso à tout moment o bo disposera ba temps na bino pour na kolanda ba émission na biso pe bo encourager biso vraiment na ba conseil na bino énormément. Nzambe apambola vraiment bino ici kana so bozali. Merci na batu nyonso o bazaka wana pona koya kosela biso ba message ya ba encouragement parce que encouragement na bino yango motivera biso na musala na biso. Nzamba pambola bino votre malika mania les abakouk du monde entier tant to yaka boyebi plus mingi to linga lobela ka mam sina biso parce que mam sina biso ela biso ba œuvre mam sina biso azo continuer ko sela biso musala na biso est très bonne qualité mam sisi la bisalu pomba ya seni aela biso ba vanité na itongo midi pourquoi mam sisi la bisalu aza maman oyo maman les abakouk maman qui est né les abakouk oh baza ba fan ba ange adorable ya mam Cécile Abissalo. Les abakouk du monde entier n'a ko lancé appel makasi pour nabino les abakouk bola na pongité tozo kende vert sold out ya événement na biso ya spectacle na biso o eza le 6 juin. Tozo kende vert spectacle. Parce que là tozo na mois de mars. To côté déjà le tozo le 40e. Là tozo na mois de mars, tozo le 23 mars. Tozo kende vers ko chité tozo kende poto comme un événement liboso auto salela déjà sold out eza le 23 mai na loba ki déjà na année oyo toza na ba événement kaka mibale ba événement ezaka ya ba star mibale toza na Fally Ipupa le 2 mai na le 3 mai Stade de France toza na événement le 23 mai na le 6 juin. Toza na événement kaka mibale ya ba star na biso mibale ba légende ya biso. Si la bisalu na Fally Ipupa ba aigle. Les abakou qui tozo kende vers sold out na concert na biso ya juin. Bo somba ba billet na bino bo consommer ba billet na bino. Kolinga ko bete ya mutu lisolo te po tala ki na TV. Beta li solo o moni live to ebi mingi ba congolais bolinga ko interpréter likambo bo monité. Au moment où ba nini o ba billet zawana, bo consommer ba billet na bino bo somba ba billet na bino, o yomoko o vivre spectacle non en live. Muto akobeta li solo spectacle, eza muto tam susu kenda ki na été. O ezo ki na grâce à aux visa te, azo ki na peut-être occasion ou opportunité te ok kokota na kata concert na biso. Eza concert oyo ndeko na biso ya mwasi en dehors mutema mabe en dehors kozana eni na sila poto na posa soutien ya batu nyonso te mais muto aza censé ko soutenir ba spectacle sila eza muto oyo aza humain aza na loyauté aza congolais o aza congolais oyo yebi valeur ya ba spectacle sila okisala. Nato lo bakango tout moment ba comédie baza combien na kati ya mboka na biso ba star
o pe ba koma ka ba film soka komi ezala basi eza mibali neti na salle o le 23 soki eza na moto esa beta yango mais esala impact loko ya sila te basala pe sold out te alors si eza moto photo betela maboko j'insiste to continuer to somba ba billet na biso ya mois de juin kolingo beta lisolo te au moins que oza na musala à moins que neti bato baza libanda mboka neti ya centre ville ya Afrique ezala keta mususu bazui grâce aux visa te ndeto bakobeta lisolo pour bazwa ki grâce aux visa te bazui chance aux visa te mais yo muto oza na chance aux na visa na yo kende ko soutenir mwana mboka kende ko soutenir icône ya mboka na biso parce que si la za icône tout le monde a écouté mikolo nyonso ces derniers temps nazo tala ka ba vidéo na reçoit tape na ko rassembler ba vidéo nyonso esila bisalo tout le monde a bato belé kutu bayaka si la tioko pour déjà na âge d'être bi que si la ne mkolo pour bandi théâtre mokié a contribué trop na kati ya théâtre on a bato misu bazo suka makolo na kikoso si la déjà zo contribué na kati ya théâtre azo jouer dans ba légende déjà na âge de ndima que si la sala ne mkolo mais bato ba ko finga si la tioko ebele si la zara aza déjà muta pembe tout le monde ba théâtre ne soit kalabazongi saka si la zala déjà muta pembe donc tout le monde n'a pas si là et loko sika ko finga ezate nyonso to si ba finga si là nyonso si ba finga si là oh tioko oh mukolo oh kobota te oui mais to ko yango cela ne dit pas que ceux qui nyonso si ba finga ye to komando kangaka maboko to tika pe kaka bo continuer ka ko finga d'où comme biso to ba grandeur na ye to zo ba valeur na ye to ko continuer te ceux qui te montrent même quand loko ba finga ki na 2018 ceux qui ba ko finga en 2026 ceux qui te sepeli ko ya ko recadrer to ko ya ko recadrer parce que muta ko za na monopole ya ko finga kate pour muto mais ça ko finga déjà de 2018 ici na 2026 au changera to za ka bongo loko yo za rabité des années biso pe to bando ya ke to sepeli ke na 2018 to répondre ki te to beta kara mais na 2026 to ya to ko recadrer na biso munako za yo malobeza ya biso ko finga za yo recadrage za ya biso po biso peut-être to kena na biso na recadrage moto mususu oya na mafinga les abakouk biso ne toyebi grandeur ya sila bato belé ba yebi grandeur ya sila oya yebi pe grandeur ya sila te ça n'engage que elle ou ça n'engage que eux ou ça n'engage que lui na yebi te sope nazo ke na français ngo bien. Mais sauf que Obiso Toyebi, même na maman Denise Niaker ou première dame de la République démocratique du Congo, même papa Fati Béton, Moukwa Tombolo, bazo reconnaître que tout ça na icône mon na kata théâtre na biso sila bisalo. Ba polo na biso ya chic dame ezawana eza ensemble na ba casquette nango eza na $25. Lingi kosomba ba chic dame na ye bo contacter mutu nyoso moni ko za na possibilité ya ko aider ya sombelo ba polo na ya chic dame to soutenir ba œuvre ya sila bisalo to soutenir ba œuvre ya mam sila bisalo na biso oya kangi maboko te azape na posa ko latisa mokili mobimba. Mais à ça, rappeler biloko est très bonne qualité. Un gars na polo na ti lelo ya SB. O ba koma pena SB ti lelo. Polo ane zalaka kaka ti lelo depuis na zo yango. Ce qui est 2021 je crois. Mais à ça, rappeler ba polo na est très bonne qualité. To soutenir ba œuvre maman. Polo na casquette yango eza na $25. T-shirt eza na $15. T-shirt est à $15, casquette est à $10. Ça fait $25. Baba kuko bazali banda mboka. Bo sepeli ko somba yango ba famille na bino bazali muto yo moni kaza dispo ya ko sombela yo au contacter ba ki ba sombelo ba ensemble ya chic dame eza na $25 chez Mam Sisila Bisalo. Ba place ya ko zolango ezali.
ba point de vente ezali place au barozwe la bino ba ensemble na bino ya chic dame maman Lionel Mukendi de gros bisous na yo place ozali maman Allegresse Mukendi maman ya baka difficile na pesio bambote place ozali maman Allegresse Mukendi de moi-même na pesio bambote gardis ma foot à mon ami je te salue ma sœur na pesio bambote place ozali sombe na likambo suka na likambo tomoni Jimmy Vini a autre koleka na TikTok c'était hier je crois aleka qui ba interview qui est ba tuna ki ba question malgré vraiment ba journaliste ba kota ki makasité parce que si c'était moi na lingana zo vraiment temps ya kokota ko tuna ba sous question parce que na ba question ba tuna ki Vini ba sous question pe ça qui a continuer ko tuna yi mais peut-être ba mutuna mutasa na manière à la émission na yi na lundi émission ya Vini lobby na TikTok ndenge ba poser ki ba question ko longwa na ye et pas ya bella et pas ya belle pona koya ko rejoindre na kati ya SB ou na kati ya ba maison de production mususu parce que muto alongwa na bella soka ye na SB muto loka dina na ko zoya ta tourner poka e koma bongo parce que ba dina na ba soutenir belle vie na ba pechanga. Donc nenga pechanga sala maison de production na ye muto alongo na bela raye na SB akozwa été wone eza automatique donc bato bakozwa Vini à part SB eza ba équipe net ba Cardozo ba tonton o ne ba comment ba maison de production na ba comment peut ko produire bato mais dina na pechanga bakozwa Vini te. Na landi live ya Vini lobby tant a sala que mission na maman Theresia a comme ko zo ba insulte ya famille Bota ba comme ko finga Vini makasi tant ba comme ko finga Vini a comprendre que eza ba fanatique ndenge si la bisalu pe a répondre que ba fan ba gérera ka bango te. Vini a ça l'émission dans les Ketu. Parce que moi je me souviens une fois Ginny a ça l'émission dans la chaîne à les Ketu. Na yoka ba son. Ba gangela Jimmy Makasi moi na lemba. Ba gangela Jimmy Makasi. Akoka ko leka na Congo lizibate. Na yoka ba son. Bagangela Jimmy Makasi akoki jamais koleka na Congo liziba du mukolonga na monaka Vini azo leka na chaîne ya Congo liziba na comprenez que Jimmy a une longue vie et aujourd'hui Jimmy nani Vini azo bete la biso li solo alobi que après que ça les missions na Congo liziba ben suite ya ki susu makasi oh yé Vini a quelqu'un qui supporter te il faut que zonga et pas ya maman ya famille Bota asola na bango ibisa bango que aibise que bazo finga nga makasi ozolo bate pourquoi ba comme na niveau ko finga nga cochon ozolo bate pourquoi. Réponse ya ma belle ezalaki ozuine bazo finga yo parce que toucha ki maman na bango mais ce qui total be mission so Vini a salaki émission Vini a sala na maman Theresia na moto mona pesi Vini a chrétien belté place que Vini a finga belté émission o Vini a sala na Congo liziba. Tout le monde a place parce que nous avons une émission où Vini a ça tout le monde est les rages dans les réseaux sociaux parce que a fini qui belle tout parce que a touché qui belle tout le monde a un côté mais moi je savais mais émission Vini en ça là à une longue vie na Bellar si que réponse oh yo belle la personne qui Vini que ozui bazo finga parce que o touché qui maman na bango
Na sali non entre parenthèses ya pesa ko toucher maman pour neti nga bono na mona pesi vidéo ça l'émission ta toucher belle. Non na mona te. Mais si quoi réponse au belle pesi vini. Bino ba comédien oh lolomo. Bino ba comédien oh boyaka ebele ba boma relation na sila parce que ba baku ki ba fingaka. Ba comédien na ba hypocrite ebele oh yela kabiso awa. Afingaka to mona même kutu. Ndeko na biso Barcelone. Neti nga personnellement nazana ba règle comment na Barcelone ndenge lelo ba komona mam sisi ya bisalo. Parce que neti ba baku ki batika ko toucher Barcelone te. Barcelone ndé okoma ko sana injustice, okoma ko vivre en injustice, ndeko na nga ya moi si je t'aime beaucoup tu sais. Okoma ko vivre en injustice. Si ko na ina yeba Barcelone je crois hôtel émission au Vigna lobby que tango ba fani ba ofinga ye. Ba fana famille bota ba ofinga ye vini. Oyoki réponse belle apesa vini ozui o finga mapuba toucher toucher maman bango mais au moment où biso na bino to yebi ke vini dans l'émission monte o afinga belle mais t'as la réponse au belle apesa vini est-ce que boy bisa biso réponse au belle apesa vini est-ce que si les apesa ngo mutu soki ba baku ki ba ofinga batu si les apesa ngo réponse na batu ke bozui nde ba ofinga bino pour toucher maman bango. Eza na bato ba toucha mams. Eza na bato ba finga mams na ba comédien o ba toucha mams. To na ba comédien oyo ba bakuki o ba toucha ba comédien plutôt. Na ba bakuki oyo ba toucha ba comédien to o ba toucha ne bo komisa likambo ya Papa Lombe finga mapona sila. Yango si la lobaka bi ba gérera ba fanté. Mais quand réponse on a aussi la pesera que ba gérera ka ba fanté et comment nzembo ya ba comédien nyoso. Ya lobaka ba gérera ka ba fanté effectivement. Mutoko ngabo si la futa kangati. Ceux qui n'ont pas l'émission pour clasher comédien ou aza collègue naï. Si leur benga pekisanga par rapport à quoi? Chaîne n'angeza ici la té. Ba micro n'angeza ici la té. Ba caméra n'angeza ici la té. Si la kopekisa mutu oyo. Si la kopekisa mutu oyo. Yé a futaka. Par exemple, Yann. Aza un salaire na kati SB. Ce qui a clasher collègue ici là. Si la a droit de suspension. Ce qui a ligné coupé ça y est. Ngana ça va pas si la té. Si la paix sa réponse ou ane que ba jiraka ba fanté. Mais et comme chanson ya mutu nyoso que ya loba que ba jiraka ba fanté. Ba collègue mususu ya si la ba comme binemi ya si la kaka dans le vide kaka pour ba fani ba fingaki. Et bongo mutu sko zu réponse ya fara boye que ozui nde ba finga yo pour toucher ki maman ba mais biso na bio to mona pas si vina finga belté. Tout le monde n'a pas ici la finga pe Papa Lombe te. Mais besoin charge ya Papa Lombe bo quitter c'est la si la Papa Lombe finga makapona si la te a finga mapona bino nyonso. A finga mapona bino nyonso y compris na bino mo ba comédien bo sala ba faux quand bo finga ka Papa Lombe bo ko sela ba kuki. To yebi ba comédien ba zana ba faux compte. To yebi bango ba comédien bo komana ba faux compte ko le kana biso ba youtubers oyo ba yana idéologie ko sala ba faux compte po ba finga ka ba biso ba collègue na bango bo kiti c'est là qui la charge qu'on réponse au vigna zwaki nani ngo sa zongo pas si là nani yango isa zongo e pasi la réponse on attend nge linda longo na SB Kenda nani yango si la pesa réponse on a ke ozui pour bo toucha ki nga yango na ba ofinga bineza nan mais si la lobaka ke ba gera ba fanté ngana ko yibisa binoti mutu moko ta ko gérer fan ezata belvine ngazana to mona ngokutu mimi kabeya demer travailler na Belar
n'importe quoi na yé des mères auto travailler na bela oh ya mona ke yé des mères mona ke ninga zuki ta bo konti bongo akolongwa kate akozala ka éternellement na kata bela pour na ko clasher ka n'importe qui ko toucher ka n'importe qui na kanta neti yé mutoka des mères ovanda ka wana ti to kanisa mutoka yé des mères ko vanda ka wana na kanisa kuta kokoma ata mulai ndenge ovanda na bela bongo okoma mulai olonga mukuso okoma mulai pona koincitaka tout le monde so na komi na point onde koma fute matanga po na talisa yo mokili ndenge kendaka pona loba mukona kuta na pula mbali non tie na miniature wana kutu lala pongi mukona kokuta na kana pula mobali no au mata miniature leta zate leta za biso moko non matisse miniature demeure finga mimika beya dans le vide ce qui lelo mimika beya wakabona na belle vie c'est grâce à yé et des mères wana zo sala nona aosa na belar poto benga musala po bazo ba salaire na préféré muto akabela batute pour na respect ya ba collègue na ye a préféré kabela ni mutute so muto akoya ko finga na ndenge na ye ke muto ba ko finga ba collègue na ye azoka mbongo na poche na pesi bango pour na ko encourager muto ka mimika beya na belle vie bazali na problème nini mais demeure muta kabola belle vie na mimika beya pona nini belle vie ya na ba analyse à la nani demeure ya na ba analyse à la con que déjà que nani mimika beya ajuaka soka na bela ajuaka likolo mais soka ye na SB abimisaka mayele na nyonso analyse à la con oyo finga mimika beya mimika beya te mimika bongo pito bolimbisanga ofinga mimika bongo na analyse à la combo kineti ko toucher ke abandaka koloa na chantier omoni via mutu omoni via mutu eza compliqué ofinga mimika beya obanda koloa na oya peno bimisa ba français nyoso tanga yo de mer yo obimisa ba français nyoso yo tangela okitise lango mimika bongo ke fi moko banda kola na chantier mais lelo fi ya chantier akoma ndeka kitoko amatavia kenda poto bino bosakana na nzambe do bino ti boyako finga batu botala sima te ke nzambe azalaka botala ngo te mais belle lobaka eloko te belle tikala ko réagir te lelo so mimika bongo bakabona belle ezak pona demeure na époque on a banda ko sala na belar soka ya finga na fin du mois babimisi mbongo bapesi eloka bongo soka esala mapasila mokile ko tumba mokile ko zika nyonso oyo esalama na nzela sila ezala normal Gomez aya finga sila maka sila ba respect to mona na anniversaire a Gomez ba ansuluzolo ba entourage ba sele gâteau anniversaire nyonso o esala maka na nzela sila na nzela ya batu misusu à travers ba ko finga sila eza normal na misu na bino pas ba comédien et pas ba chef ba compte ba comédien eza normal mais o elekaka na ngambo ya bata sila so ba ko répliquer et comme que sila bozu nini chapeau bo lati sila au moment où boyebi ke sila soka futaka na batute mais lelo bokomi ko finga sila maboko makasi mais maboko makasi aboyi na ye ko futa pona batu bakenda ko finga ba collègue na ye aboyi na ye awosala likambo lokwa batu nyonso te akosala likambo lokwa batu nyonso te ke belle nde batu bafingaka batu bongo bafingaka sila bongo ye na fin du mois bimisa salaire apesaka ye aboyi na ye kosala lokwa belle aboyi na ye kosala lokwa belle aboyi na ye mais chaque chose a son temps bozoka likambo asila botombolaka c'est parce que bolingaki te
c'est parce que bon, on a fanatique. Pour même Belleville et mon dengazana, à quoi que gérer des mères, ou ayakaboy, à fingi bato, pour ne souka du salaire. Et combien de fanatiques on y a maîtrisé? Il y a Belleville, c'est normal. Mais si là, il retombe à ma. Il y a si les komata. Il y a si les koziki samboka. Il y a si les kozongi sambo, et koziki samboka. Si la autre monde a quelqu'un na bémission na ya finga ra montouté. Mais au monde ba ramasser des ballons, ba eko yamba. Boyo kapé pasi, ndé ba benga bino ba ramasser des ballons. Bozo ba tuboko yo capacité, poso boyo ke lango pasi, mais bo lukaka boyo ko kota makambo ezo concerner bino pété. Makambo ezo concerner bino te bino boya kaka boyo bomi kotisi. Neti kizenga kadera ko neti boy to yebi pesa bimela te neti nga bona tête na ki chasse na tala été na été peut-être lekanga ka inaperçu bozo ba ramasser de ballons boyo comme be poani bozo ba ramasser bozo ba vrai ramassiette pour mutaleki na mission sale mission na atangi ba komo na binote alo makamu na binote soka lobi ke ba millionnaire en opé non peut ba comité est-ce que na être millionnaire aza millionnaire pas zaté mais au monde millionnaire moi mutu moi mi benga millionnaire ki ndoki ya monde butu ya monde des ténèbres au comment na yemoka ya siliki on dirait ça millionnaire mais ndoka nda za pe millionnaire té donc ndoki munene penza boko suka mabina likopa ya bino bosala po sila ndaza na kokangisaka mutu te sila kokangisaka mutu te boko suka mabe na likopa na bino liba clique ba association de malfaiteurs o bosala boko suka mabe na association bosala ya bandoki ya ba malfaiteurs pona ko combattre mutu oyo ndeko na bino bozala bino ne bozana kiri na bino ne bozala bino ne so wana botonga na te botonga na makasi botonga naka botiko so sila ke tonga e mabeza wapi po bino bino po botonga naka me boko ko panza na te po bato ba seka bino boko ko panza na te po bato ba seka bino po exemple bato musu na kata théâtre ba s'approchana ba on a sila te bon comprendre ba osa banzela so boyo kamo ba somo amike ekota banzela zo sala ma depuis banda ezamba bato musu ba s'approcher na ba on a si la pété mais ba boya mwana na millionnaire wa butu pembe na bango ba boya ye po ba yebi ke ninga zana o zo sala lelo lo ba ko sala na bato nyeso na si la pe ba banda po ko sala ti ba sekape si la pe loka si la pe na théâtre za ta bola mu moko te bola mu na ino so bakunda ka loka ba biso o na ba réseau to na batu su bola mu izate si bakunda ba bola mu na biso na lo badage moko ya mutu soka la muke nga ko menemi na opekisete mutu la muki alinga ko menemi na opekisete ndeni tika ye a déméré na ki ennemi on a ti mukolo lemba voilà merci na bino so bolinga biso nzamba continuer ko pambola bino batu nyoso botala ba émission na biso les abakou bo somba ba billet tozo kende vert sold out bo somba ba billet bo silisa ba billet na bino c'est très important to ça la sold out na biso to na likambo na mutu te to na problème na mutu te et loko pe ya ko sala ezate po eza déjà nzela o nzamba telemisi ne liboso ya sila ba contrat ekoyaka ebele bo somba ba billet na bino to silisa to ça la sold out. Que le Seigneur vous bénisse prochainement, on se retrouve prochainement. Bisous, bye.